Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbong TV.
zuwa nalingite libamboli ekende epai ya mabaya soki bolingi basi na bino esila botongela ngai kamba Yerusalemi nazali nzambe ya zuwa nalingite libamboli ekende epai ya bapaya nazali nzambe ya zuwa nalingite libamboli ekende epai ya bapaya soki bolingi basi na bino esila botongela ngai kamba Yerusalemi nazali nzambe ya zuwa nalingite libamboli ekende epai ya bapaya nazali nzambe ya zuwa nalingite Yerusalem mokondi ya 5 mois le roi de Jérusalem yewana abimeli biso poete apesa biso oyo ezali ya esengo makasi na mokolo ya lelo le 25 décembre 2024 awa tozomi na kamba Yerusalem ya sika esika evandi nzambe tata mwana pe molimo santu yewana tomoni kolo Yesu papa fuma mbanza asili kopimela biso tozali na esengo makasi biso baso tozali bana na ye tozali baleki na ye yende yaya na biso kana kutu satana yandivangwa kya mfumu silo nganani ubuntu nao kavena muntu ubuntu naoko fumu Yesu afufa ovonza ikembera kavena muntu ubuntu naoko kana nkutu satana yandivangwa kya mfumu kavena muntu funzu na oko bana banzambi bekembera mukembo aisumvuluzi maozona mabikulwa
Munakembo. J'étais qui oyé. J'étais qui oyé. J'étais qui oyé. Kamba oyé. Kamba oyé. Kamba oyé.
Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye. Eh bien, Oyo ezali 22e édition. C'est-à-dire que y est déjà 22 fois. Moko na moko amituna depuis to banda azalaka aye combien de fois. Depuis à Kota a kokisi combien de fois. Toza na devoir ya koyaka na nkamba. Chaque année 2, 3, 4, 5 fois, surtout la date na yo. Devoir, verbe devoir au temps présent, je dois. Première personne du singulier, première personne du pluriel, nous devons. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre. Tozali na makambo tokolobela liboso pona biso jeteki sima nango kolakisa munene ya nkamba munene ya Papa Simon Kimbangu pe ba conseiller na ye na kobandela na découragement bandimi pe bato ebele bazwaki pona liwa na okenanga musika te nazaka na Bible mbotama ya nkolo Yesu ye na recense biloko abongisaki na mbongo ayebaki ka quelques jours eye kozwa bajour ebele mama Marie aboti ekomi kimisa ye tata Nzambe azali komona oyo Herode akosala kasi apesi neka ordre bakimisa ye nzoka aza na nguya sur Herode bakimisa mwana kolo Yesu akoli asali misala me andimi bamokili bakanga ye babaka ye nekuruzu babeta ye babwakile soyi utilize ye bakoma ye na ntsonzo nekuru tibeti byango bafingi bacholi tata Nzambe permettre na lingi na tuna tango Herode azali koboma bana ane ebele tata Nzambe azalaki présent to azalaki absent nte kopesa réponse te kopesa réponse te apermetaki to apermetaki te na lingi na tuna programme okanga nkolo Yesu tata Nzambe azabaki yango to azabaki te na lobi kopesa ka réponse te réflexion poto yeba apermetaki babaka ye na kuluzu to apermetaki te donc Nzambe azalaki te aza absent accident bana jeteki eza na makambo susu tata Nzambe apermetaka nde nazwi exemple wana liwa eza na makambo susu tata Nzambe accept yango te kotinda yo lobake seke Nzambe aza Nzambe te seke Nzambe aza te otali po mingi tozwi cas de décès babi ce n'est pas possible to mettre même Nzambe na biso en doute mais yango nazongi na nkolo Yesu kobotama na des milliers d'enfants yango pe nazongi na makambo na Herode kimbangisme oye tozonga simate
Yangwana na lingaki nanu keleka Ivo Vanga. Potoye ba valeur ya bamvoala. Valeur ya papa. Keleka Ivo Vanga. Fumu Isu wamfidisa. Saluki salanga. Keleka. 2, 3. Keleka Ivo Vanga. Fumu Isu wamfidisa. Saluki salanga. Fumu Isu kutumanga. Saluki salanga Zaya Otsono Pandekekene Kega Ivo Vanga Fumu Isu wafindisa Saluki salanga Fumu Isu kutumanga Kega Ongako Muna Saluki salanga Zaya Otsono Pandekekene Sono kanjekekene Efumane Tia kutuye yako Komono kapene Yanakazo Yano meludi Kiamburuzi Munza yayo Tombeke na panza Yakatuka Yano meludi Kiamburuzi Munza yayo Tombeke na panza Yakatuka Efumane Tia kutuye yako Komono kapene Yanakazo Yano nerudi Kiamburuzi Munza yayo Tombeke na panza Yakatuka Yano nerudi Kiamburuzi Munza yayo Tombeke na panza Yakatuka Jete ki oye Nazongi na papa Simo Kimbangu Bati na mai Alimwe na ye Bakangi yao Abimi A se retrouver na 7 places Oh akufa akenda Tilelo bazomone na bakimbangiste Eno kimbangiste Mais na divinité na bango a permettre liwa yango te ko sala ki o passe la carte o longo la uniforme o tika ko sala kimbangiste non liwa yango te eza ba permission à tata Nzambe to zala ka yako yo ya te na ba kambu ya ndenge wana pona ko prouver yango papa dirigeant Wisaye Lendo Wisayele no kwa mono Sabita Zulu yabewa Wisa 2, 3 Wisayele no kwa mono Sabita Zulu yabewa Zaya Bima mono yabewa yo Wisayele no kwa mono Sabita Zulu yabewa Zaya Bima mono yabewa yo Wisayele no kwa mono Sabita Zulu yabewa Zaya Bima mono yabewa yo Wakone Iwanga Okoki Bamuka Itandiko Obamelu Obanga Okoki Deni Kufuka Benako Usulu kwa Nengena Usulu kwa Nengeti Kuvingira Usulu kwa Nengena Usulu kwa Nengeti Kuvingira Wakone Iwanga Okoki Bamuka Itandiko Obamelu Obanga Okoki Deni Kufuka Benako Usulu kwa Nengena Usulu kwa Nengeti Kuvingira Usulu kwa Nengena Usulu kwa Nengeti Kuvingira Wakane Iwanga Okoki Bamuka Itandiko Obamelu Obanga Okoki Deni Kufuka Benako Usulu kwa Nengena
sikuvingira Zulu kwa tena Zulu kwa sikuvingira na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu wana ezalaki malendisi epai na bino bana ya jeteki moto akosa biso te bakosa biso te bakosa biso te toyoka bakritike ezouta gauche droite te ezali impolitesse notoire efutaka mingi tokomikufela te tokomona baconséquence ya batioli tokovivre yango comme ça toyebi ebele oyo batiolaka papa dia ngenda papa dia lunga na papa kisolokele base retrouva ndenge nini bamingi mpe bayai kosala batémoignage boza na culte général aye azwi parole mpona kolakisa ce qu'il a fait de mal atiola nini abamba mabanga nini azokisa nini basusu bazwaka lisusu pongi te bazoya kosenga bolimbisi nzambe ya mawalimbisi nde abandi kozwa pongi basusu na kotiola perdre musala mususu na kotiola zwi bakonsekansi ya ndenge na ndenge bakosa biso te totikali na nzembo moko me sikoyo te nakomi sikoyo maloba na ngai epai ya papa Mfumu Mbanza papa conseiller direct Nsongi ya Nzila papa Mbenza ndenge azali wana aza na double étiquette première étiquette alati kazaka ya papa Mfumu Nlongo nde avandisi ye wana mais soki bomoni batie kiti bongo elakisi ke papa Mfumu Nlongo akobima mais biso tokosala musala tokoloba maloba na biso papa bana na yo baye soki baye ndenge oyo ezali nga te nowa te mama Nzimbu te grand-père te me ezali bino moko ndenge kaka bosalaka na micro awa ndenge ozali koloba na ngawa bazolanda po eza en direct na maloba oyo papa Simoki Mbango kiangani apesaki nga na tambula nango nga na ngaki nazwa avion na kende na nga na bamboka ba avion ba wapi alobi te Congo Central bana na nga ebele a jeteki baza na pongi bazwi masengi na balembi zwa bango na pasi na bisengo bayakaka nde yango wana omoni papa totindi maloba tina ba province maloba na bino baloba kaboye na mukanda na nzambe na sagesse na bino le travail est humain mais la réussite est divine mutu asalaka mutu na nzoto mais po musala ne bota mbuma esengeli mapamboli ya tata nde bino bosali ete bato baya ndenge baye pe musala ekosala mawa ezali kaka mpo na bino soki na biso moko rien papa baye na ba difficulté ba problème ba maladie etala biso tokolemba te po tata Nzambe alingaka batungisaka ye mikongo d'ailleurs papa Simoki Mbango kiangani lobi ye moko alobi yango botelemi boyembi boningani kasi bobosani ke bosalaka na mikongo bozalaka na barimantisme papa bamususu esila ye kaka lobi bamususu tolingi kaka lelo mpe esila po osala biso tozala en bonne santé yo moko na nzoto ya papa dia lungano ozali koloba ni tuisalanga yo ikalanga mavi mavimbi nani eloko aliboso tokosenga mavimbi ya mibale tokosenga kimia mbanza nsanda kuna nde okendaki komilakisela keboyeyi ya tata Simoki Mbango kiangani Molimo Santu aye po ete akokisa nyonso yango papa biso totaleli kaka bino
Nzambe mosusu azali te. Akotikala pe kozala te. Soki na tina ya mabunga na biso, papa awa kaka na nkamba obongolaki ndika ya kopola ekomaki nango ya kitoko. Biso pe bongola biso. Kotala ki yauli na biso te. Kotala mobulu na biso te. Pamba te na le 4 août 1951 bayebisaka yo epai ya tata Simon Kimbangu, yo pe kaka moto kobongola bango, bango kaka wana bakosala na yo. Papa dirigeant banzembongo nga nayebaka na ngai yango te. Mwa extrait moko na simbaka na nzembongo ya yangalala kadi mbwene nzambi ame. Et tata si, 1, 2, 3. Et tata si, mowaisa mwamuzamani, mutukukula mutome ya masumu, ekutuso manzira nifwetilanda, nasikamo nakepo wasekama. Et tata si, mowaisa mwamuzamani, Enda mutome ya masumu, ekutuso manzira nifwetilanda, nasikamo nakemo wasekama. Tata tondele, tukutondele, mono wasila maseme tomanumane, zuye toto sinyamana vebola. Sikira minga muzira tukutolele mana wasira wasele komalugane zulu yekaka sila mana vekola ganzi wahahangenzani unasikira muya mwenenzana.
Je te dis oye. Tata Molimo Santo na banza olandi nzembo mwana na yonkolo Yesu na ekuluzu na bandeko mibale oyo babengamaki babrika moko achiolaki nkolo me mosusu apesaki témoignage ya bien mpona nkolo lokola ayebaki monene ya nkolo Yesu adutaki te koloba nkolo na ngai Yesu Kristo tango okokoma na ebonga na yo kanisela ngai biso pe kotala mabunga na biso te ne fiske na volonté oyo tozalaka na yango mingi toye na bamisala meme tokosi ke tata akofi pourtant tata azane en vie mais pourvu que toya kaka tondimi kokosa moto na raison na ye pourvu que présence ezala kaka atana wana okanisela biso dimbisa mabunga na biso mapamboli nde tozali kosenga olakaki biso luto madesu papa biso luto madesu wana na lelo yango tozokozelana bobanga na bino te ke peut-être soki bofongoli ata mwa moke ke biso tokokima bino te ba oyo bakokima bazali ya bino te me ba oyo ya bino papa ata ndenge nini. C'est pourquoi koreki ayembaka yango ata na coin na Congo tiangai otalela kangai na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo nzambi eto tango yifweni bakafulu watu sikirikisa. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Fagi oye! Faki oye! Faki oye! Toyebi ke na ba carnaval biso nyonso tokozalaka. Kasi les deux mouvements wana fliki na faki soki bazangi ekomona na kete achi moyete eza boyete yango tokobosa na kabango te
Jeteki oye. Jeteki oye. Jeteki oye. Zolo ambua eko kaukaka. Ata oche na pembeni moto mwa eko kauka. Wana kanga yelo lemo. Na kokate. Papa Simo Kimba Nkyangani oye. Papa Simo Kimba Nkyangani oye. Papa Simo Kimba Nkyangani oye. Kusimba. Kumeka. Yani kele. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Ngai nakokendanga musika mingi te. Kasi lelo toyebiete dans la carnaval. Sima ya carnaval pe tozana kwa Nzambe pe musala munene oyo zali ko zela biso ya botongi lingomba tintsani pe remise ya bakado. Jeteki oye. Boyaki komona nga bolaki ngai ke na vide biloko nyonso eza na depo po bakotondisa depo. Dirija oye. Tokotala bango. Dirija na koreki batie video bazotala. Lobi papa pe loba ki ben Afriki na mois de mars. Tozali makola nyoko komona na kaka na moto. Nanti insani Bon papa président général Natuna. L'année passée bon la kakinga ba coupe spécial. Tochate. Tozalaka minoko supu te. Tambula malembe. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Katanga azapre. Saint-Ouen azapre. Saint-Denis azapre. Ba individualité pe bazali pe prête awa. D'ailleurs papa likamususu eza tata moga lobi ba $10 papa ya billet $500 na place ya $10 bina ko katisa 50 reçus. Habito changer l'année prochaine 50. Boy ba $10 ye na ndenge na ye ba individualité wana ezali papa. Tia yango papa o mona volonté ya bana na yo. Boko bino mo boyebisa ngai soki tokosuka na combien. So boyebisinga bien avant comme ça to préparer. Ingeta papa boyebisa ngai tokobandela wapi tokosukila wapi. Papa tokobongisa tokokota toya epai na yo. Pona cadeau papa pardon 15
congélateur eza nanu na Kinshasa nayebi te soki chauffeur azwi yango sur le nombre prévu. Bon, wana musala ya chef de transport na kotuna yesu ka bongisi ndenge nini. Ngeta papa. Jeteki oye. Toyoki te. Yo papa président général, aux appels enseignants. Leçon pour eux bien assimilé et qu'on a combien de minutes? S'il vous plaît papa, na école primaire quand la leçon est 30 minutes et comme 45 minutes. Na secondaire c'est toujours 50 minutes par leçon. Mais kotangisa révision 5 à 7 minutes. Ce que l'exime qui dit, au etikali, on peut sa cours pendant 30 minutes, 25 minutes, 20, na souka révision à 5 minutes. Na ba moi interrogation à Mickey. Donc dans l'ensemble 40 à 50 minutes. Merci. Ngalalandi. Kasi na komeka pote na répondre na makambo nyonso bino bopesi ngai. Na oyo papa président général opesi. Na oyo papa de la ville abakisi. Bon. Vi na ngonga musala na komeka nanu soki na kokokata 15 minutes be soki na leki mingi soki ta 20 minutes pote na répondre na makambo nyonso bopesi ngai. Toyokani hein? Ingeta papa. Wano kozala excellent professeur. Merci. On combo tata mwana pe tata molimo centre. Solo ndenge na lobeli yango. Toko tala nanu likambo oya le 24 décembre. Pe l'autre le 25 décembre. Na lingomba ya tata Simon Kimbangu. Koloba été l'autre zali ko fêter na fête. Oyo ya zali la le 24 décembre 1959. Bonsomi ya lingomba. Denge bosali introduction. Solo pe introduction na ngai da ko se base mingi na jeteki ndenge nini na mukumba oyo ba pesi biso bana jeteki liloba ya liboso ya papa Mfumwalongo papa de ngenda kuntima mama Mwilu pe papa Kisolo kele pe papa de alongana ya liboso ete bon d'informer histoire ya kimbangisme te eza ndengona elingi koloba nini yo moko papa deje na mwa mayele ya muke ya mutu ezali awa na ya mwa muke otiaka nga na songi ya musapi ya sagesse na yo ya munene d'abord moka to batu be famille ezangi kinkulu eza famille ya mabe ezangi nzela histoire soki obebisi yango déformé yango oko se retrouver na lubwako histoire ezalaka authentique etikalaka kaka authentique déformation ezali eloko mabe na mokuse papa yango wana po biso nde tolakisaka chaque date ya lingomba ndenge nini likambo yango ezalelaka eza boye te eza bongo papa yango bapapa bana koloba ete bokende toujours na source likambo yango na 1921 ndenge nini ebandelaki bino na tango na 1959 tango lingomba ebimi kaka bino bato ya liboso bozwaki nouvelle wana eza boye te eza bongo papa donc emonanaka lokola
na mbotama ya kolo Yesu yo moko oti koloba yango bato ya yambo o bakendeki komona kolo Yesu po ete Herode azwa kanda banani le mage bankwa ndwenga bamage na France banani bakende ko retrouver bavungu die ingeta o nzembo babandaki koyemba inoshete kitango nyonso wana 20 donc na Noël ya kala le 25 décembre tango jetiki ya kanda dia bavungu di bunanzanza balele ko jetiki alingaka nzembo wana basi wa balwakila boyemba ngonani soki boyibi yango lisusu si bobosani Lumbweki Kiansilulu 2 3 Lumbweki Kiansilulu Ulusi utukidi Akasola nukembela Ulusi utukidi Lumbweki Kiansilulu Ulusi utukidi Akasola nukembela Ulusi utukidi Telero kubetelemi Zidwe Zulu utukidi Telero wakuna mwana Unapaka kwelezi Telero kubetelemi Zidwe Zulu utukidi Telero wakuna mwana Unapaka kwelezi Kapija wafunguli Munazana walelekwa Asisa wapakila Kapija wafunguli Munazana walelekwa Asisa wapakila Merci, jeteki. Yango emonanaki mama nzimbo so chaboya, so cha. Po bango bazalaka. Ah, na ebite moi regret muke jeteki bozana nyongo. Mama Lina, oya uti ko kunda yebo yebiye. Yepe azalaka na lisanga, azalaka te. Papa na deuxième, hein? Tango papa kuluta yoki ke bana moko bayaki ko sepelisa ngai papa malonga apesi bango apesi iyeli papa longa na likuku ma papa tango papa malonga apesi iyeli lisolo papa kuluta lobi na lingina mona bana wana ngape na zoya kuna le 1er janvier 60 na ozala wana nde tango na bamali na bayaki biso nde bato tokendeki na le 25 décembre 1959. Complément. Papa bakendaka 8 maman 20 papa 20 tikana maman Jimbo bosalaka mingi ba mama 8 wana ndenge tozawa batikali 5 mama kana za na poto na leki ya mama masaka za na yanda mayawa te misatu bazali awa mibale bazaka
bokoki kotelema bamona bino mbangu bango wana papa donc na 8 wana bovanda na 8 wana batu batikali baza 5 vivant moko aza na poto 20 papa na 20 moko atikaka lingomba toyebaka sorne te akufa to aza te sur les 20 19 nyonso batata bakufa wana ezalaki le 25 papa kisolokelera ye asengi muzola mona bao alors le premier susu baye baprepare bakado baye kopesa ndenge papa diangenda alobaki groupe ekoya munene boboma yango te papa befe bandaki après 6 jours les 25 28 personnes le premier 36 personnes na deuxième groupe wana 36 personnes papa miasunda na mama na biso bolobi bazalaki na deuxième groupe le 10 ou le 11 janvier bama mikala babeni bango awa batu bazalaki 36 bakomi directement 62 donc le groupe ekolaki na 14 jours et l'ongwe de 28 personnes à plus de 60 ndenge maloba papa diangeda alobaki moi précision yango wana papa yango nalinga kolobeke nyongo ezali pamba te mama biku autaki kotika biso mais avant liwana ye alobaki na bana pe famille nga soki na kufi na ngai bokende kokundanga na nkamba alors ye pe alingaki ke akundama avant le 24 décembre yango tobelelaki bana jeteki nkamba bo assiste ata moko te azalaki donc nyongo wana nde yango wana bokotikela kofuta yango avant bokende fo bokoma kuna les places batie nzoto na ye toyokani ingeta papa tondimi nyongo wana toyebaki mpe makambo yango mpe te bana mpe ajeteki batindamaki na bilanga me atako bongo oyo na bandaki komona oyo batikalaki awa ebele ingeta atako bongo oyo batikalaki awa bayaki te ezali pasi papa tokosala yango papa merci koloba ete ndembo oyo nauti koyembisa bana jeteki bayebaki te oyo bamama nzimbu bayebaki te te na le 25 décembre wana eke bapapa esi bazwaki mokanda ya bonsomi ya lingomba sikoyo tango bake epai ya papa mfumu alongo koyemba bayembaki nzembo wana olobi ke papa mfumu alongo alobi bozali inspiré mpona nini boza na bolingo wana yango emonani ete na mbotama ya kolo yesu batele bapate bazalaki na bango kuna na zamba bazobokola bapate na bango angelo abimi ete bokende po ete bokende kokunda kolo yesu mwana na nzambe nde abotami nde kouta bautaki na zamba lokola bayebaki esika te ndenge kozalaka ntango nyonso oke na mboka soki obungi nzela tuna nanu mokonzi ya mboka nkolo mboka yango bakendaki kuna epai ya mokonzi kotuna sikoyo mokonzi esali ye pasi abotami nga nayebi te kaka babateli ya bapate oyo baye koyebisa ngai kanda yango wana sikoyo na bino bana jeteki lingomba nyonso eyebaki te ke bonsomi esi ezwami ke bapapa bazwi mokanda ya bonsomi oyo bamonelaki pasi oyo ye moko pa mfumu alongo makambo oyo eyebisaka bino oyo bozalaka na mokolo wana boyebi yango malamu yango ntango boye koyemba nzembo wana babe mikanda tata molimo santo esi tozwi yango lingomba ebotami ezwi bonsomi bolekisa ye nanu po azolambula kaka nsingu mama nzimbo bolekisa ye nanu
lingomba ebotamaka te ebotami. Oui mama. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Jeteke bandaka boyi. Biso tozalaki bana mikelo lokola ngai nzibo nazalaki na 13 ans. Oyo bamama mpe mibale batikali babima kaka po ete biso nyonso tomona bango. Jeteki oye bokolimisa nga soki nabimisi bango malgré papa président général azali ayebi histoire nyonso wana me bango bazomona mpe motema pasi baloba kaka mpo bango bazalaki na mokolo wana malgré naki mokolo makambo mosusu eza kobunga kasi akweyaki kaka na nzela na boya nde ya mwana tozosimba ye na komba ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Yeka biboba sababu tuna simbi tuna vwandi sisa. Oui mama. Kozala mulai te pa baninga pe baloba. Ingeta. Na komba ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Jeteki bandaka boyi. Joto zaka na biso bala mike. Meto bana ko yemba kaka ndenge biso nyonso epa ya tata Nsamu. Ale sikoyo bana oyo bamonaki ke baza na ezaleli malamu ma babaka azwaki ide alobi nalingi nakende kopesa papa Mfuma Ndongo bonne fête me nakokende nga moko abengi tata Banimbadio alobi grand frère nalingi nakende kopesa bonne fête epa ya papa Mfuma Ndongo kasi lukela nga bana oyo baza na ezaleli ya bien pona bakende oyo pe bayembaka bien yango wana bazwaki biso tokena befale esika ma babaka azalaki ye azalaki ebosono oyo tobengaka koka papa Banimbadio moto akotisaki ye na malongi azokende kopesa ye malongi kuna na ndako na ye onkolobaki bozalaki na dirigeant te ntango wana dirigeant eza te jeteki mpe eza te papa tozalaki kaka fo o dirige baningisi mutu ntango komo pepa Nsambu donc pardon papa dodo kolo diambu di mosinzo levova na ba mama na nga nyonso na ba o ba papa bakufi nazwaki temps na papa makani nazwaki temps papa ya kotunaka mutu moko mona mama masaka kinkulu oyo na komango me nazwa nombre de batu nombre de kinkulu sauf mama Anne oazana poto yende tilelo ndenge ezalelaki aza nango na mutu me bamama oyo VH makambo bakokaka mosusu omona natuni bozalaki na bino kaka 20 papa tanga komo na bango omona le mosusu atangi kombo ya oyo azalaki na deuxième tour le mosusu atangi wa troisième bamamo yango wana donc kinkulu papa soko tokomango te eza mabe très dangereux yango papa Simoki Mbangu kianga na lobi ete tozongela bu nkoko yango wana papa na souligner kaka tokozwa makambo yango mais avec réserve bon tosala boye mpona kowelela ngonga toyoki eke papa Banimbadio na papa Nsambu bayokanaka po na ntango nyonso wana a partir ya bolingo 56 biso nyonso tobengamaki ba kintwadi lisanga kokabola ba dirigeant jeteki ezalaki te donc o balaki kaka exempté bayibani kaka ke ba musicien faki ingeta eza boye eza bongo mais tobosala te biso faki eke mbunda ya liboso oyo papa Simoki Mbangu atambolaki nango flûte
Kibangismo ye. Na lusantu na biso batata ndenge balakisi biso. Donc njete o basalelaki mbunda na ba tambour. La tambour tango na bazobenga na Kikongo binkenda. Kinkenda. Donc njete wana babengi yango mungoma ngoma. Oyo bazali bakongo bayebi njete wana. Babenga kango mungoma ngoma. Ya kosalela bambunda. Njete wana ezalaki awa na zumbu dia weno. Awa na weno. Bose wana bomonaka wana. Mwazamba wana. Eza ya bonkoko. Donc yango ko tuto lingaka teke zamba wana basilisa yango. Ezalaka kawana ona entre awa na weno. Njete wana ezalaka wana. Alors yango biso lokola to yebi likambo yango to lingaka te eke batu to silisa zamba wana ezalaka kaka. Po mbunda wana njete wana bakati laki yango wana pe mbunda ngo basali laki yango na kati ya zamba kaka wana. Mutu oyo abetaka ngo nani kutu papa Simoki Mbangu pesi ordre te kaka to yebi ndenge bala bazalaka donc ba mane tata Luzizila tata na Matabaro tango abeti ngungu ah pekisi donc une fois deux fois ba pekisi ko kusamisa tote et yokani partout ah wana ebeteli wapi. Donc yango makambo nyonso wana eza historique. Ba flûte ba bambu oya zamba wana basali ba flûte. Donc makambo nyonso wana esalamaka na lukengo. Donc yango balobaka ete lukengo saba kya mambu manzambi. Makambo nyonso wana ezosalama kuna na lukengo bazoyeko. Bambunda nyonso wana esalami na zamba oya entre kuna na nkamba na barrière kuna zamba wana tumonaka mbunda wana esalamalaki wana yango eloba miete papa Simoki Mbangu oyo ye akreaki ezalaki nde fliki oye oya histoire ya Faki ndenge to yebile kaka la 1921 wana elingaki koya nango mena esengo o mama Thérèse Mbonga akendaki kokuta na likolo ndenge babetaka na basoda akufi ndenge ezalaka ete mutu akufi akena likolo atali makambo nyonso eza kuna soki nano osilisaki mission na yo te fozonga me ye tango ake kuna amoni esengo wana aboyaki kozonga nano osilisi mission na yo te ti akufaki. Ale sikoyo papa Simoki Mbangu alobi ete yo Faki zala nanu arrêté na likolo zalaka na likolo kuna ti mfuma longo papa Diangenda akoya ba mama boki kozonga la bino pona kenanga couper court bozonga Yimbangismo ye makambo nyonso wana biso toye koyeba yango tango tozazala pene na bapapa bazo koyebisa biso yango ndenge tobandelaki yango ete jeteki na le 25 décembre wana 1959 ndenge mama bandi kolobela yango ndenge nini bandelaki ete fo bakenda ko souhaiter meilleur vœu na papa Mfumwa Longo to comprendre ne sika wana ngeta papa na nzembo na bango wana ndenge mama wana lobeli yango oyo bana ya botosi oyo bayibi koyemba nde bakendaki na nzembo wana papa Diangenda alobi ete likambo ya esengo oyo ezali ete boye ko souhaitenga meilleur vœu mais tala likambo oyo touti koyamba awa donc bozala na esengo
Donc boyemba na rabino na CCT na tango wana soko yembi makasi okangami. Kasi papa mfumwalongo papa dengene boyemba rabino boganga pamba te sitozwi bonsomme. Ndeko sepela wana bango basepelaki. Nde papa kulu tutango papa mfumwalongo a telefone tala bikamwe bimiao. Papa banimbadio ayena bana tango esalami boy. Papa kulu tupe na esengo wana lubete bala wala lingina monanga bango kwete baya ko yembela pe ngai. Donc likambonde ezalaki ndengwana. Je te ki oye. Pwana nini ndenge telobili ete tango wana ezalaki kintwadi. Kintwadi ezalaki nde bolingo. Oyo ezalaki tango wana lisanga ya bana o bandimelaki tata Simo Kimbangu. Mukolo azate, mwana mukepe azate. Kasi bana mike bazoko tosa nde ba mikolo. Yango baponaki ndenge mama alobele yango. Ponelanga bana oyo ya butosi. Yango ezo pesa leçon na biso nyonso na bana ya Lingomba. Eza boyete. Yango batie kaka mwa commentaire pe entre. Na okene musika mingi te. Ndio senga ki ba minute. Bon, na banaki koloba ke leçon po ezala bien assimilé po likambo eyeba na penda eza ndenge nini. Yango boko limisa ngai. Soki na ke mulai. Ya mibale. Papa Scott alobili mingi na ntina ya liwa. En 1921, Papa Simon Kimbangu a joué mission na ye. Yako longola pasi ya moto mwindu. Kosili sans pasi ya moto mwindu. Ko longola pasi ya moto mwindu malgré mingi tozali ko sosolate pe ayaki ko senga ndenge balobelaka. Liberté ya expression ya mutu mwindu na mundele. Liberté ya expression mutu mwindu na mundele. Papa Chikote lini kolobani ko yo poza enseigne. Papa ndenge Tata Marshal Mobutu alobaki, les uns ont tout à dire, les autres rien à dire. Na époque mindele bayai ko coloniser biso bazai ko zwa biso lokola banyama. Omoni nyama ndenge za yoko dialoguer na mbwa, yoko dialoguer na soso. Ato tie kito ni atili kolona ye. Azolela wu soko lingi olongo soko pe mfwe otiki no ato tila ke kilo. Baza omona biso ka banyama. Bozo kenda ko ipe ko bwaka yo na mai. Ako ipe ko avandi na ye na kiti. Mazima koloni yo lali atili kolona yo avandi na ye olobe lokote nde yangwana bapesa ki biso pouvoir. Papa Simon Kimbangu ayaki ko bundela biso po toyeba koloba boyete likambo toza nango na mutema toloba yango makaniso toza nango tobimisa yango liberté d'expression yango expression. Donc ce n'est pas l'imposition. Ce n'est pas imposition, mais aux alliés. Imposition. Imposer à quelqu'un. Ingeta papa. Donc to koma libre, to yeba ko loba, ndenge makanisi na yo bimi, o lobi yango na bwanya nyoso. Mezate ke ba loba na yo kolobate. Ba beto mbata kolobate. Ba même sa yo kilo eleki poids kolobate. Ba mona biso toza rien. Intelligence toza nango te. L'intelligence, la faculté qui nous permet de connaître et de comprendre, de distinguer le vrai du faux. Toza nango te d'après bango. Parole toza kaka lokwa ndege ndenga zoyemba. Nde yangwana papa Simon yaki na makan premier devoir alobi toza batu lokola bino. Sika ya koloba non to koloba non. Et ça to koloba boete boete.
toloba lokola bino bino pe boloba lokola biso oyo yokaka mundele akoma mwindu akoma mundele na ba dimension nyonso wana papa na bundi muke wana. Merci to gena biso musika mingi te o balingaka philosophie comme ça tango ba yoki boye ba ziba sujet comme ça bango moko ba développer na bango ingeta mais likamba tata simu kimbangu nde yango wana sima ba mindele ba moniki ah mutu oyo aza na raison pe na likambo ya molimo yango bayaki batuni papa simu kimbangu eloko nini likambo nini oyo elakisi mpenza ozosala na molimo alakisi mwana oyo asekiswaki ah bon basali jeya bozo bamalade comme ça biso mpe toguérir bango soki solo mpenza ozosala yango na molimo mpe na nzambe baswi bamalade baye wana babibosono bango babandi nani botelemisa bango bakokaki te baki papa Simon Kimbangu telemisa na seconde kaka na libondeli atelemisa ah baye kondimake ya solo aza na molimo ya tata nzambe bandimi yango kasi ndenge ekozalaka soki likambo ezali donc faut attendre moto sur PV ezalaka boye bango mpe bazalaki na basecrétaire na bazokoma makambo nyonso mikanda wana batika yango na maboko ya papa Diangenda tiki no lelo eza na maboko ya papa Simon Kimbangu Kiangani bakomi yango sur PV ah sikoyo tokosala ndenge nini toboma ye po ete toko soki acontinue biso suka tokoza susu na valeur te bakoza susu na posa na biso te tokosambwa tozonga sika touti tosambwe ah kola mwa orgueil wana bazalaki nango finalement oh toboma ye baboma papa Simon Kimbangu bango na bango bake concerté po bazwaki l'état ye bakotindaka ye kaka sala boye l'état amoni ke toexécute ye bango moko bamissionnaire soki tokufi tobomi ye toyelaki bango likambo tata nzambe koboma mutu eza mabe tokende kosamba kumi qu'est-ce qu'il faut non tokanga ye kaka totinda ye musika bazoyeba nango teke batindi ye musika bape panzisa yango na mboka mobimba tala Kimbangu makambo aza koantete bato asala boye mutu mabe alingi te bino bato mwindu bobonga na ndenge nini ke toyela bino susu mungwa te toyela susu makaya bute bozala kaka na mpasi ndenge wana bato mpe bayoki ndenge wana balobi moto wana nini bolingi akufa kaka aba miso bazobete mabanga mais kotinda ye musika wana bazomema ye na train bazomema ye na masuwa nana komi kutu te sango apanza ne moto yango alingi bomengo na biso te ye wana aza koleka tanga kokoma esika boye bato baye amindele tala moto yango ye tanga kokoma wana babimisi yayi moto nyonso alingi asala boye mais siko le contraire eza komonana tango aza kofinga aza kotiola papa Simon Kimbangu nanu kutu ayoki bango te na kolobaka ndenge kaka bazowolola ndenge wana ayebi mutu na mutu mpasi nini aza nango kolongwa wana bazokolongwa bato yango bazomona eke pasi bazalaki nango na banzoto bamaladi eza kosila bakiko boye basutuki mi boye nazalaki boye bamisusu bazalaki na babosi bankunki esili kaka na minute te bamindele nde bazokosa biso eza boye te donc bamindele bango moko bazokokanisa eke bazoyokisa papa Simon Kimbangu pasi nzoka nde bazali korendre ye sikoyo célèbre na komite esika bazokomema ye kuna bamiso bazoloba
puis tango wana ba telefone ezalaki te mais sango yango soki ndenge nazoke biso bato fingi ye kasi asilisi biso pasi donc mutu yango mpenza solo mpenza mutu ya nzambe aliba misusu bazoya kofinga bamisusu bazoya baninga na biso bazalaki na pasi boye esi babiki biso mpe tokende po ete tobika mpe likambo yango pasi po alongolo maladi wana tiola liboso équation difficile yango eza komona ke lingomba ya tata molimo centre surtout na RDC epanzani esika nyonso tala ndenge biso bana jete kitoye ebele malgré na este kuna guerre ezali toyete zo komona mpona nini likambo yango bayebi ya mais suka ndenge kaka nazokolobela nazoexplike ndenge boposaki nga baquestion papa Simon Kimbangu akoki kokóma na Lubumbashi kuna na Lubumbashi toyebi makambo mingi papa Simon Kimbangu asalaki makamsi kasi ngonga ntango ekoki wana bamindele nde babomaka ye avant na 1921 wana elafali baboma ye kasi bango moko banganga nzambe balobi ete soki tobomi ye tomemi ngambo epai ya tata nzambe mais l'État amonaka na ntango ya to exécuté ye kaka mpe banganga nzambe babangi komi na Lubumbashi ntango amoni ngonga na ye ekoki abengi abandaki kokóma na place ba disciple na ye bazalaki ezala na Lowa na Kisangani bisika nyonso ndenge abengisaka papa Mfumalongo papa Dangenda azalaka na Kananga wana histoire eza molai mais abengisaka ye na mois d'avril le 6 avril nde bakutanaka po na le 4 avril na ngonde gouverneur Pétion apesaka ye permission akende na Lubumbashi bakutana na papa Simon Kimbangu papa Dangenda continue nyonso wana maloba to tolobaka mikanda ezali mpona kolakisa ete épreuve ye moko papa Simon Kimbangu yanga nisuka apesi ngonga nyonso wana tokobanda kobimisa yango mpona kolongola ntembe na oyo batala na kati na ntembe eza boye te nde akendaki kokutana na papa Nsumbu Simon oyo azalaki ami na ye intime na mboka Lukengo kuna nde akutanaka akende kokutana na papa Nsumbu Simon avant le 12 octobre koyebisa ye ke kolo Yesu alobi ngonga na biso ekoki mpona kozonga esika towuta kuna na nkamba na mboka tokozonga na bamboka na biso te tokozonga na nkamba biso nyonso esika mosusu te yango tomonaka ete bapapa Johnny Mayanga bapapa Emile Zola bango nyonso bakangami bayaka awo na nkamba oyo bazongaka na bamboka na bango directement donc lakisa ete wana babungaki nzela baboyaki na bango kolanda susu papa Simon Kimbangu pamba te bayoki pasi mingi na mpasi wana bayoki ntango bamoni ke bazongi bango mpe bake kosala mangomba na bango mosusu na bamboka na bango oyo esika papa Simon Kimbangu alobaki ete na regrete pamba te ntango tokozonga babimbangu bakokoma mingi ebele yango akokobila tata Nsumbu Simon ayebisi nkolo Yesu alobi ete ngonga ye ekoki ya kozonga kasi ngai na kozonga na nzela ya liwa yo bato nyonso bakufeli awa ngai na kozonga na bango tout droit na nkamba yo oyo batikali bomoi yo nde moto komema bango po ete kozonga na bango na nkamba alors na likambo wana papa Nsumbu Simon asosili na kati na motema alobi nkolo na ngai
depuis 1921 yo olobaka na nga kaka toujours eke kolo yesu aye koyebisa yo boye mokolo mosusu ozolakisa nga ta ye wana le likolo mai aza kotambola nga naza komona ye te mokolo mosusu touti nkamba mpo tokende na lukengo tokomi na tompa wa place baswahili batongi esika milembo oyebisi nga ata na se ekolo yesu ye wana aye koyebisa nga makambo nga nafunguli miso namoni ye te esikoyo awa na 1951 emonani ete alobi eke yo olingi okufa biso nde tokotikala na bomoi nga nakotikala komona ye te malamu lokola ayebisi yo boye mpo na ndima malamu yebisa ye ekolo yesu namona ye mpe ayebisa ngai te ozala dutu yo olanda nga neyebisa eza simon sumu mpe alobiki mbala oyo awa olobi ete oza kokufa na yo nakotikala kozoba te lokola yo moto akomema oyo bawei ngamona komema oyo bamoi malamu alatisa mpe ye moko alatisa nga nguya oyo nakozonga bato bomoi nde pasi moki mbango yebisi bon lala kolo yesu alobi lala lobi na 12 heures ozela ye bokutana kaka na nsima ndako na ye wana ye mbuta muntu papa nsumbu simo 11h30 alaki deja près na kongo na ye na jardin na ndako na ye kuna na Kisangani lupango na tiki no lelo yezali na papa simo kimbango kyanga natindaki papa bobe akendaki kotala yango kutu bakolo lupango na lupango eza nango apo basomba ngo na bato mosusu na famille ya papa Abibo oyo asirve poko konsumbu bana na ye babota na famille wana yango parfois papa Bibo bayaka na lukengo donc bakoko na ye bakunda bango kuna ana lukengo oyo bana papa nsumbu bataya kobota kuna na Kisangani nde tongo etani 11h papa nsumbu si akotaki na elanga papa simo kimbango ayi est-ce que o maintenir kaka omoni na misu na maintenir ka likambo wana bon 12h-5 musantu o maintenir kaka na za prêt 12h juste bonga mazoya tango papa simo kimbango asisika bongama asisaki kutukoloba te lumière ndenge wana ye papa nsumbu ndenge babwakaka ye de 12h wana baye kodécouvrir ye na 20h esi akufa wana bazwi ye siko na famille bana na ye batali na noko masala woti kotika biso po ye tango noko masala akendaka ye noko na ye po fo benga ye noko donc azalaki noko eba mama o baboti biso noko masala bazwaka ye na papa nsumbu wana pwete akende kofanda kuna na noko na ye pamba te awa lokola noko masala azalaki mwana nsuka bandaki kotongisa bandeko na ye awa talaka bana nsuka ndenge bazalaka mwa mobulu osala bwake komema ngambo o akoko beta ndeke na njete libanga wana ke kokwela mutu na lisu muntu azwi pas noko na etanga muni ndenga te na yako zwaye afanda nanga awa na kotalelaka ye nzoka ndipo azala témoin ya makambo nyonso wana na ndenge batali 20h mutu azokomona na te bango bana bapelisi minda koluka ti bake kokuta ye na jardin aza kokufa pembeni ya mai lokolo bazalaki bankole bako informer l'état atindi bato bake ko mener enquête bamoni ke oui akufili na kati na ilanga na Kongo na machete ne pembeni bazwi corps bake kotia na morgue tango batie na salle de mort na tango wana batie na salle de mort basali ba PV bakambo nyonso na ba médecin bamoni ke ya kokufa siko 0h poye
koko nsumbu wana ndenge akufaki wana bana na ye bake koalerte bato nde bazwi oncle Masala wana batie ye pembeni yo tikala kokengela ibembe na 0 heure sikoyo koko nsumbu wana alamuki. Heureusement ye noko Masala tango ake kuna silisi classe bakotisie na armée kona tango wana soko silisi classe soki baniveau nini wana bakotisie na armée tango bakotisie na armée azwi formation ya armée tango aza kokengela noko na ye tango alamuki wana tanke soda moye abanga exact. Oh atuni mais François awa wapi mais yo kufaki kaso ngana kufaki sikoyo médecin en garde azo yoka na salle de mort batu bazo kosolola ake kotala mutu akufaki alamuki mundele belge. Ah mais non, ça c'est des miracles. Mais tango ayebi eke baza bankole baza batu ya Simon Kimbangu d'autres ezalaki susu famille bana bazonga baye kokuta donc alamukaka te esi alamuki de sika sikoyo alobi histoire nyonso wana ndenge nini ezalalaki me biso mpe nga neti nga nayebaki yango te me na bapapa lokola bayebaki ke papa Sumbu aboyaki na koya na bato ya bomoi etikalaka nyongo na papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu pe ayebisaka bana na yeke balala jo le na 89 tango papa bafandaki au mukolo mususu ndenge ezalaka chaque tongo toye kopesa papa mbote toye kopesa papa mbote biso nyonso bamama bango nyonso misato na biso bandeko tozalaka sikoyo papa Diangenda alobaka na ngai mbenza fo bosorganize na kati na famille na bino boza na nyongo epai ya tata boza na nyongo epai ya tata ndenge nini ke nde abetili biso histoire o nyonso ndenge ezalaki même ye oncle Masala bosa na makambo wana nde ba mama nde babengaka famille nyonso oncle Masala ya na se souvenir o nyonso ndenge papa Diangenda alobeli yango ngai nayebaki te mais nde tosorganizaki ete mpona kosengela likambo wana bolimsi wana koko Nsumbu esi akufa po akufaka na 1964 mais bapapa bayi korapele biso likambo wana na 1989 ndenge bafandaki 5 mois awa mais esika wana sikoyo likambo munene oyo bankole basimbaki papa Simon Kimbangu azali kokufa ye koko Nsumbu wana amema oyo baza na bomoi me ye akokufa likambo wana ya bankole esalaki bango pasi papa Simon Kimbangu alobi te boyoka motema pasi te ndenge na koleka na nzela ya liwa po bango bakoko bakanisaki te bakozonga elongo na papa Simon Kimbangu na bomoi po ete bakoka kosepela po ete lingomba tango ekofungama tosepela ensemble na ye mpo na biso mpe na bomwana lelo soki lelo oyo ti papa Simon Kimbangu nde bavoila misato bomamwele soki baza nanu envie nde kosepela makasi kasi yango bikeka tolekela kaka na nzela wana yo nazo korépondre na papa Chikoti na makambo oyo olobi nzela ya liwa mama Mwilu ese katikali komona esengo ya le 24 décembre Dalaka le 12 avril 1959 le 12 avril 1959 mama Mwilu alobi ete po ete tozwa bonsomi bino boza koluka naleka na nzela ya liwa le 12 avril je te dis olakisaka likambo yango
Le 12 avril wana mama mwila lobi ke makambo mibale o bino boza koyokela mpasi ngai soki na kei pasi ekosilaka te esili makambo mibale bonsomi ya mboka pe bonsomi ya lingomba tika nakende kozala pene ya papa Simon Kimbangu soki nakomi pene na ye nakoresoudre baproblème nyonso wana. Est-ce que c'est là qui résout ou c'est qui résout? Résolu, papa. Kaka. Maman mwila leki na leo. Toujours kende mwa lombango. Dans le 2 janvier 1992, papa diangenda lobaki. Na biso nyonso na lingomba. Ete Nikolo ezali koya soki boyoki ete tozali lisusu te oyoka motema pasi te po etumba oyo ezali koya kimbangisme oye bango bayaki mpona kowelela mokili mobimba. Donc papa liangenda baparole na ye ezali makambo nyonso. Donc n'acceptez pas la deuxième colonisation. Voilà papa d'Angenda. Donc, dans le 2 janvier 1992, et Sika Aloba qui était tout comme ça la tête, Bisonyon sto yebi de Kambango, malam. Bisonyon sto yebi ango, malam. Na bino ndenge tozali en vie bokokoka te malamu tekende kozala pene. Pour la deuxième colonisation tango ne koya bunzoto bino bokokoka te malamu tekende kozala pene. Wana kutu bisonyo toza na bando wana ya papa Mfumalo oyo alobelaki yango biso na buzoba na biso tosengelaki yango bolimbisi na le 12 janvier wana na centre d'accueil na biso bana na bandimi nyonso toyebilika mbongo te tosengaki bakufa te. Est-ce que batiki biso te? Tika papa. Et alobi ete à partir ya l'an 2000 nde etumba wana ekubanda penza makasi surtout ala kati na lingomba yango bana papa Simon Kimbangu toza kopesa na matei à partir ya l'an 2000 à partir ya l'an 2000 yango etumba wana naza kobunda yango papa Kiangani papa Simon Kimbangu na te mais ye moko papa diangenda alobelaki yango ete boyeba keke na ntango wana tata akozonga azongi te azonga yango kai nakende nanga kaka makambo nyonso ndenge eleki banda 1921 ti na mokolo lelo yo o makambo tozali kovivre yango papa diangenda alobaki ete toyebi eke yiki ekoti na mokili mobimba mpe na kati na lingomba me bino bana na ngai oyo boza na elembo na ngai bolanda na biso kaka aveuglement toyebi te toyebi te oyebi aveuglement. Alors critique eyaki ndenge nini tozali bato me tolanda bapapa aveuglement biso oyo toza na bana papa Simon Kimbangu toza na elembo na ye toyebi makambo mingi oyo batata batei biso bakoko batei biso batata na biso batei biso bamama oyo baza ba ancien na kati na lingomba tolandaka esika wana ke lelo na papa Simon Kimbangu Kiangani tolanda ye kaka aveuglement eza kolakisa ete likambo nyonso ekoya na kati na lingomba presse abimisi ndenge nye tata bazalaki
ndenge nini batata bateka kolobela yango, ndenge nini ezalelaki. Ntango tokodute kaka presse abimisi yango. Bana na 1921 papa Simon Kimbangu azalaki na secrétaire na ye oyo abanda kokoma makambo nyonso bino jeteki fo boyeba po tomona kolakisa yango da jeteki. Kombo na ye nani? Finangani Zingeta. Bongo na mama Mwilu oyo bazalaki pembeni batata mpukuta babandaki koyeba makambo nyonso baza koloba ndenge nini via mama Mwilu ndenge atikalalaki. Ebongo na epoke papa Kulutu, papa Kisolokele, papa Dialunga na papa Dengena Kutima ba secrétaire bazalaki tu bazalaki te bazalaki kokoma. Lelo yokutu na tango wana o ba telefone o ba internet ba ordinateur esalaki te. Mais loko la monde est comme modernisé yango biloko nyonso eza kosalama donc échappatoire ezali te surtout na yo mwana papa Simon Kimbangu yango wana jeteki bolimisa ngai. Je ne sais pas soki nazwi combien de minutes mais nalobaki kaka ke nakozwa 15 minutes ou bien 20 minutes mais napesi les réponses na makambo oyo bopesi ngai yango papa Dengena alobaki te tolanda bango aveuglement. Et puis à makambo mibale bango balobaki ete ye azali Moïse te. Biso nyonso akokomisa biso na mboka ya Elaka. Mboka ya Elaka ngo wapi? Kamba Nouvelle Jérusalem, paradis terrestre. Bango nazo ko répéter yango ko bolimisa na zwi ngonga molai kasi toyebi ete papa pe akoya akosilisa makambo na ye oyo silo bongisaki mpona ngai na eclipse kaka esika wana yango mwa ngonga oyo nazwi bokolimisa ngai mama na likambo jeteki to continue na bolingo wana oyo emonanaki na 1959 koloba ete biso nyonso bakoral to zala na bolingo moko po ete tata Molimo Santu lelo na papa Simon Kimbangu Kyangani oyo akokomisa biso bisika bango bazali na silisi boyo kombo tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Jeteki oye. Toyoki to toyoki te. Tozui to tozui te. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu soki totondi maloba ya papa nde faki bokozwa nzela po ete mwangu asoma wana oyo kokende koningisa kiti ya Yawe po ete aya korejoindre biso nsima ya oyo tokosala bongo nde sani ekotiama na libondeli ya suka bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu totambuli kwa mfumu wetu muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Zonga sima zonga tata kana yo ya bule tenze tata to buti omboka na yo ya bule tata to buti omboka de toi tata to buti omboka na yo ya bule to yi kozuwa makasi ya sika oyo to kotambola nango na mobu oyo mobu toleki saki yango na pasi tata to buti omboka na yo ya bule to yi kozuwa makasi ya sika oyo to kotambola nango na mobu oyo mobu toleki saki yango na pasi tata to buti omboka na yo ya bule to yi kozuwa makasi ya sika oyo to kotambola nango na mobu oyo mobu toleki saki yango na pasi yawe ke na mokili na yo tomesana kama na yo na elengi ya mawate kanda na yo libabe na biso soko sepeli biso tozwi mapamboli kanda na yo libabe na biso soko sepeli biso tozwi mapamboli. Je te kioye toyoka nintokoloba na papa na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani mokonja lingomba mokonja bule na mois de février toyai kosala fête 2024 awa pamba te élection ezalaki na décembre na 10e mois le 3 na yaki na feti ya bandeko na biso ya dirigeant ba pesaki tracteur olobaki posa nanga ekomi na compacteur pona fungula banzela ndenge balobaka na français. La demande du chef, c'est un ordre. Toyoka ki en mois d'octobre. Moi fi keti felinga ki kozala. Pambate 10e mois, 11e, 12e toye. To fukami to sengi nanu bolimbi sepona fi keti wana. To senga ki na yo likambo lobi likambo sengi papa kota na mnoko na biso tango toko sensibiliser bana bandima yango basalela yango to sengi pe pambula bango bisika bazalaka po bandima tango funguli batia maboko na poche ba contribuer résultat ya likambo papa lobaki na mois d'octobre yangoyo
compacteur yango papa ezwami nalinga kotia commentaire teke eza neuf eza talobo eza bwe nayokaka soni kopesa kosombela tata na yo voiture koloba prix pourquoi basolaka ngo na nkuku na chambre bozosola be na salon yo moko okoyeba eza talo boni talo wana papa Noah na papa Alain wana na papa Bebea makamu na bango bakosola no na nkuku tomoni peke toza na musala ya memorial makamu na beton ezalaka pasi na likolo nango totie beton nier oyo po esungaka efacilité esengelaki meme ezala 6 po musala ekende mbangu mais ozali pauvreté nani mvwama esili nde ekokoma nango ebele papa bana na yo opambola kaka ndenge omesana kopambola okansila bango ndenge papa dia lungana azali koloba vempi kia to ye yango kaka toya nango besoin papa ndenge tosengaka tozala bamvwama te tozala pe babola te mvwama ebungisaka kaka bato kimubola koto papa wane evandisaka bato na kiti me bamwaye kotaka nango na posha bana na yo na nzoto kolongono baza na mutema ya pio ya bolingo basalaka musala po oyo nyonso bandoza nango posa tosombaka topesaka tosalelaka yango jeteki oye pardon papa nzembo moko pamba te mokili ezobundisa yo na ba réseaux sociaux na ba télévision na ba journaux na ba lobana c'est-à-dire tozomona penza oto ba papa ba yebisaka biso bazo benda yo bazo sala nyoso vosiko bazo retide toko réussir ndengeni photo bandila na ba conseiller na za makasi oyo to frapper ye alemba et to zongisa boy tout ça pona papa ba longola yo bilamba me biso bana na yo jeteki oye tokotika papa toko zala découragé te papa toza sima na yo tokopesa yo maboko tina suka ya mulongo bongo to bongo te yango wana toyembaki nzembo eleka Ivo Vanga mfumu Yesu amfilisa tous ces répliques réponses na banguna yango wana toyembaki nzembo wisa elendo kwa mono toujours réponse na oyo alingaka za découragé alanda clairement papa Simoki Mbangu yali puta bongele meso naza même je tremble quand je parle o bazwaka ngo je tika bazwa je biso toza na principe de continuité o bino kutu bolobaka réincarnation ngana tiango bar continuité perpétuité donc continuellement permanemment donc na permanence molimo santo azana biso libelana je pars, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai un autre, l'esprit de vérité que le monde ne connaîtra pas. Mais vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeure avec vous. Il dit que vous, et la biso, negetozali bongo to bongo te. Yangwana papa, tika nanu baswa nzembo moko,
po baye boza nani nakobomba malisusu te nakobomba malisusu te bana na ngai nakobomba ma 2 3 nakobomba malisusu te bana na ngai nakobomba malisusu te bana na ngai kala Yesu alakaki bino mosungi ya libela na libela boya na ikimangu na ye okili boya boya konimerango akakobosani makita mokili moina kombo nanga okokoka te ya nzambe zali ya nzambe akakobosani makita mokili moina kombo nanga okokoka te ya nzambe zali ya nzambe nakobomba malisusu te Makita mokili moina kom Somos